Faux pasteur basé belé. Baleke belé. Bon, biso bato a vrai toza muké. Ba fondé baleke belé. Pardon, vraiment ba faux baleke belé. Vrai ou faux? Ba yiba au témoignage. Ba ko personne église mo munene na limité industriel, ba le baba français belé, na ba compare na $400. Ah oui? Ah vrai. Moi de la lingaki. Et ça industriel, et ça peut bato église ba français. Yango kanda na ngai na sana rage. Soki fo moka koti na carré na ngai. Na ko déclasser ma choix. Yango moni sikoyo makamanga na lobaka ke mosali na nzambe o ya vrai, il faut qu'on éviter ba rancune. Il faut qu'on éviter polémique. Voilà, c'est ça. Bon, ce qui est arrivé que Boswani, Bobundi, Boeli eloko boye bobongisi, c'est une bonne chose. Des exemples à bien à suivre. Pour na basa nzambe ba yokana, eza bien parce que ba opesi image à mabe. C'est ça. Tant moninga telikam. Yo za na message msute côté, il faut kaka oya au contredire yo bana ko finga yo kwa kele ba jeton et mokili mo babi ke mateya o eza mateya te, azo finga ne brand. Vraiment. Yo pe na tour no tango yo kabonga le l'équipe na TV na église ozoteya babi ke mateya ozoteyo o finga ndenga. Vraiment. Est-ce que édifié bato na nini? Na catholique biloka na zalate? C'est ça. Ni na protestant, ni na kimbangiste, ni na islam. C'est ça. Hein? Église primitive o yeso ateya ki to kuti angote. Kenga na telemi na église na zoteya nde yo. Bandi pe wa bandi mes sentiments. Ba c'est PLP. Mais non. Voilà, c'est ça, il faut éviter tout ça. C'est l'immaturité. Voilà, et manque à formation, assidi. Alors, si comme on dit que biso ba vrai to za na passe na motema ta biloko zo salama na ke oya ko zongi sabato na nzela. Gloire au Seigneur. Mais l'acte au basali ki pona ko yokana eza mabete eza bien. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Partout dans le monde, merci de nous faire confiance sur nos chaînes. Ici, nous allons parler sur C'est mon tour. C'est mon tour, c'est notre rubrique avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Kamba Kunzi. L'évangéliste est avec nous, on va toucher sur le témoignage et puis l'authenticité et le témoignage. Miracle, Nenzamba Operaka. Et puis, Namarambo et Salamaka. Oh, Bayebi déjà pasteur, on a déjà coopéré na bateau. A télémisaki koka moko koka na okata molakana déjà. Toyoka wa le baya kazongi na émission te bakosa ki ngai ba pesa ngambonga mukie. On va parler de toutes ces histoires ici la chaîne Abisso et puis réconciliation ba pasteur. Ici on va toucher moi quelques points de témoignage, il y a actualité. Merci de nous faire confiance sur nos chaînes. Merci à Josué Kamba TV et sans oublier Nouvelle Tendance. Là, c'est notre chaîne, une chaîne éducative, professionnelle, spirituelle. Tofani dans Josué Kamba TV ainsi que Culture Info Monde. Merci à vous. Abonnez-vous très massivement. Merci à Gédéon derrière nos caméras. Merci également à Joyce et JBL. Merci à vous. Excusez-moi, j'allais dire Clark Nzouzi. Merci à toi mon ami. Mais de l'autre côté, c'est Corneille. Merci à toi, merci aussi à celui qu'on appelle le professeur Jordan Panzou. Lui, il nous enseigne la réalisation. Merci à vous tous, merci aussi à tous mes partenaires. Merci à moi, la Maëlle et mon Patikala na Congo, Ponce Maëlle. Je sais qu'un jour,
J'essaie de voir, après le retour de papa, il faut que Sayona, papa, je suis le Kamba. Ponce Maëlle, c'est le fils du général Maëlle. Il est avec nous sur Nakitchassa, alors il a vraiment besoin des hommes sérieux comme l'homme de Dieu. Et je suis le Kamba. Merci à vous, Ponce Maëlle. Merci à Brad Bumba. Et je suis éprouvé, j'ai perdu ma tante, donc la petite soeur à ma maman, à mon mamba. Au bon moment, on a TikTok et sur les Karawana, à mon mamba, empoisonné qui est, mais bon. On va essayer de parler de ça. Tout le monde qui est dossier qui n'est qu'à ma casse, c'est ma soeur chérie, c'est ma tante. Dans nos années trop, ça fait mal de perdre une personne au qui aux Alaranaï, vraiment plus. Alors, on ne va pas courir la place Ouana, tout sur la question d'actualité avec l'évangéliste et puis l'évêque. Bon, moi, l'évêque de tous les temps. L'évêque, je suis le Kamba Kounz. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, journaliste Brad. Ne me provoque pas. Évêque de tous les temps. Évêque. Celui qui est évêque. L'homme de tous les temps est en Jésus. Amen. Parce qu'il y a Anunakate, Aliakate, Animbakate, Ata Aliakate, mais Anunakate, Aza de tous les temps. Moutoussa Mitié de tous les temps. Lobby Lobo Kunomona Akufi. Mais c'est quoi de tous les temps? Vivre de tous les temps. Voilà. L'homme de tous les temps, c'est Jésus. Et je ne suis pas évêque, je suis évangéliste et je suis frère en Christ. Frère Josué Lokamba Kounz. Ou prophète Josué. Voilà, je suis dans mon assiette. Très bien. Alors, l'homme de Dieu Boni, église Mema. Église Mema, vraiment. Et il y a un âme au Pépasika. Et comme il tourne à Yango. Ni nango c'est Zakuna. Nzamba Zakuna. Nzamba Zana même. Lazaki dimanche, papa na bisayo. Biso toi le baka ba makiona ngapela ngala toute la question. So bato no so ba télé makiona. Na linga ba na biso extrait ya église kaka. Ils allons témoignage té. Oui. Les bato ka ba télé maki. Ya j'ai d'ailleurs tout mon aka ba extrait wana kaka nde tozo so la ka boye. Les bato ba télé maki papa bato na nyonso. Bazaka na église. Na tuna pasteur Freddy tant aux années Régine Abi. Pasteur Freddy est-ce que bato tout hasard oui bon. Là, on va chez la Bible. Brad, yo pe oyaka na église. Ozala ki pe dimanche na église. Oui. Au mona ki bato boti Londres. Ah oui. Boti France. Boti Brazza. Moko zoloba, bona chance ya ozara na yi. Sikoyo bato na boti Londres. Oui, bato poto ba kasumuka baza très éveillé. Ah oui. Hein? Na oui bato poto baza très éveillé. Sikoyo yo ko pese nini pona aya aka ko témoigner. Auti Londres ti ba église eza ebelé. Bon. Ayaka na même. Vraiment. Peut à témoigner. Auti France, et ainsi de suite, bisika na bisika. Pour dire que les amants qui ont été, les années Nzambe, s'il y a des faux, il y a des vrais. Amen. Mais ba fondé ba liké belé. Yango kanda na ngai dans sa rage. Ce qui faut moral continue na carré na ngai. Na ko déclasser ma choix. Oh. Pour bazo manipuler, faut moral megata ko yate. Ou na bomai. Muto aussi manga pas até muto côté nga président pas até. Na ibinde ni na bomai. Comment ça c'est? Nzambe ne muto vrai ça c'est Nzambe. Yo bité Brad. Eli abomaki batu toté. Abomaki. Siko akelu fait le temps que lola. Siko tanga abomaki batu azwaki mbeli to abondelaki. Abondelaki. OK. Apôtre Paul à 5 ans, yo soko tsa tembe, o comme aveugle, mutanga comme aveugle toté. Akomaka. A livra ki batumsu na satana, obi na kabio na satana, nous autres ezala détruire à mais à la sauver. Et simba kité. Ah mais pourquoi pas biso? Je suis très dangereux. Ah oui. Parce que je suis un homme spirituel. Donc ceux qui ozoka ki ba magicien na osambwisa bango, na ba occultiste obino bobanga, nga banga bango te. Parce que je sais, celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Les sorciers, bazo sambwa. Bongo yofo prophète, soko meki erreur. Oyeba. Yango bakima kanga, bakukanga te. Attendez là on passe dans la mission. Na chepe la défi. Tia défi yaka oya tia. Oya mona o chepe na mbanga. Aya. Na ko déclasser même dans autres, même na mulim. Oh, komi kuluna. Oh, papa. Na makofi. Nabi même na makofi. Baba to makasi baza baba. Baba makasi. Ogisho. Oh, biso de racha biso wete. Na lobi boy. Munoko. Na action eza biloko mi balai différent. Biso bato tolobaka te. Problème eza te to za faible te. Tolobaka na biso te.
Tolo bakamaka manzambe un point un train. Et si liwana. Ce que Ziango dirige pas ça là. Mais tant mususu nakozala trop brutal, trop agressif koleka batumso basolo. Yeta musolo bana munoka grimacer mais nga na lobi eloko te. Mais surtout kutani nako peso ipone moka ibuke machin pesi ka eloko moko pesi. Tetika. Papa, moi question mon va tout côté na ba témoignage, je me pour le tolo belaka ba témoignage. Pezamba condamné nga te na salion parce que za faux prophète. Oh. Ouais babio pasteur abundaka na bundala ngate. Na beti. Mais Yesu a betaki bato na temple parce que nous désordre leki. Ah oui. Yango kokoya na kokota na carré na ngate. Ko toucher mon ndimi na ngate mwana na nga na poto toni soko meki na ibate soki na yebi oyeba. Carré na onyo so mutako tate. Te akota te. Yo moko bala na yo, bandimi na yo. Donc komeko siba. Komeka te. Oh escroquer mon ndimi na nga o sali na yeba ndete so na yebi oyeba. Oui, comme ma vous papa. Pierre akataki litoyi ba esimaka tsa to bongisa après. Yesu a condamné Pierre te. Aibisi nini? Remets ton épée au fourreau. Azuli litoyi abongisi. Ici. Mais soit ezala mabe alunga Pierre bonibo. Yo kati moto litwe ndenge na silikela. Yesu alingati ka moto na rere tabika joie épée no zongisa na fourreau. Achika épée. Ah mais obeti nan. Nalingi bino mingi yango nalinga escroquerie te nalinga pe lukuta te. Voilà, papa. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Marcelo a bien ici, exactement entre parenthèses actualité, harmonie one avec les serviteurs de Dieu. Francis Joël, Tatou Prophète, Akende kuna zo expliquer même si ando beti bambeli, moi sine nanda ko ando sepelate. So ateli moi sina siliki. Tant ando beta Francis Joël baminde bando beta na bambeli wana. A bien ici que na église, moi koyoka na wana. Est-ce que ça koyoka na bientôt ils ont fait par rapport à pour masquer masse. Baneda ko finga na to mona déjà finga meliwana. Yango moni sikoyo makamanga na lobaka ke mosali na nzambe o ya vrai, il faut qu'on éviter ba rancune. Okay. Il faut qu'on éviter polémique. Voilà, c'est ça. Bon, ce qui est arrivé que Boswani, Bobundi, Boeli eloko boye bobongisi, c'est une bonne chose. Des exemples bien à suivre. Pour na basa nzambe pe bayokana, ils bien parce que ba opé image à mabe. C'est ça. Tant moninga telikam. Yo za na message msute côté, il faut kaka oya au contredire yo bana ko finga yo bakele ba jeton et mokili mo babi ke mateya oza mateya te azo finga ne brand. Vraiment. Yo pe na tour no tango yo kabonga le l'équipe na TV na église ozo teya babi ke mateya ozo teyo o finga ndenga. Vraiment. Est-ce que édifier batona nini? Na catholique biloka ne zalate? C'est ça. Ni na protestant, ni na kimbangiste, ni na islam. C'est ça. Hein? Église primitive oh yesu ateya ki to kuti yango te. Vraiment. Kenga na telemi na église na zo teya nde yo. Bandimi pe wa bandimi sentiment. Ba c'est pelipe. Mais non. Édifier na nini? Et bikisi batu na nini tandis que bominde batu. C'est ça. Et kundinde batu et tie batu na confusion na et décourager batu mususu. Voilà, c'est ça, il faut éviter tout ça. C'est l'immaturité. Amen. Voilà, et manque à formation assidue. Voilà. On a ba père ne ba onyo comme ba papa spirituel na bino. Si. C'est ça le problème. Alors, si comme on dit que biso ba vrai toza na passe na motema tango biloko zo salama na ke oya ko zongisa bato na nzela. Gloire au Seigneur. Mais l'acte au basali qui pona koyokana ils ma bête ils bien. Voilà, merci. Alors l'homme de Dieu tous on a un témoignage oyo ya maman oyo. Na ina loba. Déjà pays on a so ba pesi au refus. C'est très difficile pourquoi ta maman oyo après ba refus à qui pour les États-Unis. Oui. Bah il coupé c'est sous visa il y a 2 ans. Suivons ensemble cet élément et on se retrouve juste après. Dans l'église mission évangélique Maranatha. Même en sigle, je suis le berger, pasteur Fredin Soki. Iboso nangai nazana maman azako se présenter. Zamba saleli quelque chose. Maman Claire. Yo penza bazo sela. Toza liboso na biso na maman qui a se présenter à Outsu papa ndakawapi. Penzambe asaleli. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde l'église même aussi mis ba document. Tout toye ba comment nani pour vendre wapi. Ngala kombo la ngai za maman Claire. Maman Claire. Navandi nazalaki na yolo mais siko na komi na limité nasala moi déplacement moke oui maman on a compte musala nzamba salinga grâce amen nazui visa ya voyager na États-Unis et ça minenge nini ozo visa papa Joshua salaki nini
na musala esika nga na sala kana tala kabana mais sikoyo bandai ko voyager ba voyage ezalaki nango mais na sali pe moi temps moke après 10 ans na voyage à suite mais mbalo yo kaka na ba prière na bandai ko yawa nzamba saleli nga grâce afongoli susu nzela ya voyage sikoyo voyage ya mbalo yo nazwaka visa 3 mois 6 mois mais mbalo bapesi nga visa à 2 ans. Amen. 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 Tu veux besoin visa ya mboka États-Unis. Wow. Na Californie. Amen. Mam tozolo beza ya solo Zamba papa je solo kambaza na bombo. Maman zo témoigner Zamba visiter na visa États-Unis il y a 2 ans. Bozomona. Aux ans après un voyage, il y a qu'une église de mission évangélique Maranatha. Aux ans problème ma démarche, il y a qu'un zamba peut sa visa. Il y a mon qui était payé à baner de l'eau. Ma pour na bâtonnier sur bazona na biso, baza pour na problème voyage comme ça. Mais ça va encore baka na nzambe. Nyo se uta ke pa nzambe. Soko senge pa nzambe pesa. Mais il faut oser la temps ya nzambe. Amen. Nzambe pesa ka biso temps. Mususu ayebi ke soka pesa okende kopengwa pesa mbamba okende kopengwa mususu akopesa yo mais on se retrouver na occasion moko ozongisi mais nzambe apesaka na temps na ye apesi yo voyage apesi yo musala apesi yo mabota apesi yo nyonso euta kaka epa nzambe ezaka na makasi na biso bato te soki totie eliki epa nzambe totie motema epa nzambe tosenga epa nzambe nzambe nde akopesa biso nyonso eutaka epa nzambe oyo ya mokili ezali vaine ezali vaine mais oyo ya nzambe nde lipamboli oyo ewumelaka ndenge alobi na liloba na ye ke c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin ya ye ekozala na eseni mais ngai mpe voyage ya mbalo nabundisami mingi kaka banda bayebisaki ngai baatake ebandi koyana makomba moyen te mais nakomi ntina suka Jérémie 1er le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ouais. Parce que je suis avec toi. Amen. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Yo mutolandi biso dans le premier voyage. Nzamba boulel yo pa longi sur lelo. Tozo sambela awa yako lukanzambe pour ba problème na yo. Chaque lundi à partir il y a 16h30 komi awa ti 19h. La prière de délivrance pour na ba kanyo sozo compliqué. Et mercredi, vendredi 16h30 ti 19h là ba culte na biso pe dimanche papa m'a parti à 7h, puis tu vas à 9h à 12h30. Yaka Zamba Kopambola. Maman nazo sambela pona yo. Kaka ndengo témoigner. Amen. Zambe a multiplié les sources de témoignage na vie no pe na bana na yo. Amen. Frontière mon côté kopi mela yo nzela. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ben ennemi nyonso o ba telemela ka voyage. Bati que l'onzelo koma. Na kombo na Yesu. Zambe a pe so longue vie. À rajeunir yo bonne santé mboka moko te ko niata e ko kotsa maladie na nzoto na yo na kombo na Yesu okende ko zonga na kimia en bonne santé nyonso ko lioko mela e bebisa nzoto na yo te na kombo na Yesu Masia na nzela na yo accidenté na nzela na yo crashete au nom puissant de Jésus zamba rajeunir yo zala mutu mokila te ako combattre yo zamba combattre pas ko essayer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, de retour sur ce plateau, papa. Ezaki Berger, Freddy Tsoki, Mutazaki Wana, Mutazaki Mwata a interviewé maman Oyo quelques minutes. Maman, Ezaki Ndengeni Nipoya, Makambo, c'est grave parce que voilà. Refus. Voilà. La kisi ni passeport boye Makambo tout. Maman, comme Batudioso, il faut que les États-Unis et pas bande connaître bana, à qui les États-Unis va refuser. C'est quoi, il est au Sambel. To Sambel Nzambi Kende. Ake ba pesi visa. 2 ans. Pas 3 mois, pas 1 mois, 2 ans. Nazo de arrive. Militi entre azo déjà refus. Et aza e mokote bolana témoignage mususu ya maman moko na ma campagne. Baza na mbongo, mwana na ye azu diplôme d'état, basali ba démarche pour na ketanga na États-Unis. Ake kuna refus. Siko alandinga na télévision, nde siko ayena mwana na ye ya mwasi. Ba olandanga nde na lo ba olandanga. OK. Voilà. Parce que bazan aux États-Unis. À Bakenda. Bakenda. Ba yena mwana moi aussi, papa il fallait que tanga tala ba pesi refi et tout, mais na moni nzambo sala na so ki nzambo na ko sala ta quelque chose. Na oui, na to sambele si no bozonga ba obenga.
nzambe bozonga bakobenga bango mo babenga bazongi lobi na tongo ambassade bengi baye batie visa. Wow. Tala mama pesa nga $500 du coup akabeli ngai. Ah voilà pour na kolobake ezalinga te ezalinde Yesu Kristo. Amen. Ngai nazali frère nabino nazali votre fils, votre enfant, votre pasteur, votre prophète et ainsi de suite. Mais du moins nzambe nde mutatie quelque chose kati na ngai. Amen. Oyo pe nazo sunga bandeko bosunga ngai. Yango bandeko bosunga nga pe no sunga na une petite portion nzambe apesinga et thème oyo bosunga nga ya yo. Thème ya lelo ezali c'est mon tour. Osko tour na yo. Tour na yo koki pona yo pe ba servir yo. Amen. Tour na yo koki pona yo pe o matagrade. Tour na yo koki pour que yo pe ozwa. Tour na yo koki pour que yo pe obala. Amen. Tour na yo koki pote yo pe o voyager. Yo pe obala. Yo pose à la sauver. Yo pose à délivrance. Ozwa pe mikanda. Ozwa musala. Tour na yo koki Matthieu chapitre 14 verset 13 tokiti. Toye basko place tour na yo fandi. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 verset combien papa? Banda 13. Na banina 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. Matthieu chapitre 14 verset 13. Matthieu chapitre continue. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Oui. À la foule, l'ayant su, sortit des villes et suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Oui. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel. Et il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples. Et ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tina 21. Et l'ont apporté 12 paniers pleins de morceaux et qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Wow. Sans compter les femmes et les enfants. Brad, oyoki histoire oyo. Yango na loba c'est mon tour. C'est mon tour papa. Yo pe ozola nanga loba c'est mon tour. C'est mon tour, on appelle bien. Voilà. Pona kola kisake tour na yo ekoki pona omona pe miracle. Amen. Awa na lina loba na résumé. Batu balandi Yesu. Yesu atei bango, abikisi bango na maladie. Mais bafandi na nzala ba umeli. Yesu atei mais ba apôtre ba moniki bato baza na nzala. Un lieu désert. Maizate biloka kolia ezate. Nde ba ebisi Yesu. Abime tala bato e ba lembi banda balanda kiso ti butu yango yo biloka kolia ezate baza na nzala pe ba lembi. Permettre tozongisa ba kende na tamba village aux environs baluka eloka kolia. Yesu alobi boyebisa bino moko bolukela bango biloka kolia. C'est-à-dire boy bato na bazonga batikala ba apôtre baluka biloka kolia ba pesa. Mais tozalaka $200. Siko bato d'abord baza 5000 hommes mibali batangi basi na bana te. Or na ba rassemblement nyoso basi nde bazalaka ebele koleka mibali bana nde bazalaka ebele koleka basi na mibali. Oui. Parce que ceux qui mibali baza 5000 c'est que basi toko supposer bakozala 10000. C'est que bana bakozala 15000. Bon parce que 15000 plus 10000 25000 plus 5000 c'est que bato 30000. Parce qu'on a 30000 personnes na $200 tozindakisa. Ole sabli biloko bango ndengini. Obanda wapi? Sko kope bandi kope loba kope. Kope. Ba shaire bazala partout bisika ba matanga bani omona shaire na nguba. Omo koto kasube bazali. Pobola la yango yo. Moi cake. Oh. Voilà. Boudin ainsi de suite. Nzoka ba shaire bazalaki. Musa te kambisi. Musa te kape map. Nde bobibo. Kope zawa ba petit oyo, petit moka zawa azana moi 5 pains ou Musa azana 2 poissons.
ba sombi yango pas ba petit ba yena pas Jésus yo ça multiplie yango et bazonga la 12 paniers sikoyo le koni na ngina loba atako bazali 5000 to pe 30000 bako banda toujours na mutalibosa kozwa ti mutasuka gloire à Dieu c'est-à-dire tour ya mutu na mutezali amen on comprendre ah oui c'est-à-dire oya zu mutaliboso mais na 31,000 personnes azui akozwa pe soki pe oza 15e personne okozwa kaka donc yo fanda 5e personne bo fandi sabango ba fandi nde ba bandi ko kabola tour na yo ezali yo zwaki mosala koseka moto azwi na noté parce que tour na ye pe yango ekoki yango na zolo ba mama bato wana babiki ezai tour na bango ya yo pe tour yango ekoki OK po yo po témoigner bato wana o bazangaki lelo tour na bango nde yango amen na mokili tour à tour OK lelo ya yo lobi ya moninga amen mokili mbanga ya ntaba ekende pai ezonge pai mokili ma ya bwato ekende gauche ezonga droite ayo bangote mokili ma ya bwato mai na bwato jamais zala esika mo ezaka ekende araboy ekende ngonga mai na kati ya bwato mai zala na kati ya bwato jamais fanda esika moko asala abo esala ka ekende ezonga na droite OK yango monike tour na yo koki pona o vivre miracle tour na yo koki obenga omona pe miracle ndenge baninga ba omona miracle c'est parti voilà c'est mon tour au papa na loba siko tour oyo opesi pe ba na habité ba travailler bon to benga ba onali ba ndeko misusu na église au kabeli bango ndamba portion ya majo za kana ngwana c'est mon tour te opesi pe berger Freddy opesi prophète Enoch tour na bango pe basala bikamo nde yo sala na kombo balobi soko ndimela nzambe ya papa na ngai ozobika OK lena la kisa témoignage oyo ya mwana mwasi ozemete ngami mwana bake balongoli zemi mais azongi OK mwana bo mama mupanzi prière nde sala makamnyo swana sikoyo mutasambeli au consacré te auto za la consacré za consacré za servante servante eza yote ezanga te mais na kati na église ndengo lobi ke moi magie na yo te nazala moi magie te nazali un grand magicien plus que la magie au pandiango pas bana na panzie pas na bana parce que les dons de Dieu sont transmissibles. Jésus est un grand magicien donc le grand prêtre grand maître c'est fait suka na Congo nanga lanzo mo to mo ka lobi ozana abi biso to zena église dimanche abi vous avez de la chance ya ozana papa biso to zonka na téléphone mais basali balingomba na Paris ndeko autaki Paris na autaki Londres église eza kuna bango bazobikisa batu kuna mais je suis le Kambaza Nzambe ya papa na bango je suis oui suivons ensemble ce témoignage comment cette dame a témoigné abi mutu utasambeli abi na cheka Nzamba papa na ngali boso papa je suis le Kamba on se retrouve tout juste après comment là il peut vendre la piscine on a c'est Angèle mais c'est Angèle au niveau témoignage ça passe le konayo Nzamba c'est la ligne de koleka donc c'est la ligne de koleka ba médecin au batanga mais Nzamba c'est la kana la mutu yebana ina ete na on a ko témoigner on te ko isala ngapenza mama mute isala ngai mais Nzamba saile ngandi mike Nzamba salaka Nzamba bizo comme ta saile nga prière to yebana te to mona na te na yo kai pata na kombote et na za petite sœur nanga aza camarade de ya petite sœur ya ta saile nga prière maman Christelle oui oui ça me la OK la servante de oui OK na yebana na ete to mona na pata un jour te na nzela non dans la route pour passer dans ce cas au monde et tout. Na bela qui na lo banazwa qui grossesse nazwa qui les a qui juste quand il y a un mois. Na o qui fièvre des bouillons soit la fièvre la mélie qui c'est paracétamol. Après 2 secondes o qui douleur au sein à la salle. Na o qui ma colonanga et les la saigner ma case. Façon la saigner là quand tu m'as les émails semaine. Donc, il y a un peu de bimbi. Mais je suis pas dans la simbanga dans le pays, dans le cas vertige. Avant d'avoir le cas 25 minutes, dans la C. Après, à simbinga baké, na comme on a son côté, mais il y a beaucoup dans le coin à Santa. Dans Santa, mais il s'en dit il maté. D'ailleurs, on a maillé un verre pour qu'il bimbi.
Otoki hôpital na bité na paix maman pour les noyaux canapé na paix na s'allonger na canapé car le même jour na s'allonger na canapé mais c'est si pas na qui que c'est soulagé ton a que c'est soulagé na boko va na kit na tika na caro na vente na qui souffre na pou na koi na douche na lo me maman à l'hôpital bon comme ma pédate ma sibi na ka na ta na kokota pour là si tu es l'hôpital pour quelque part kota pour mina ngaba ba pesi na premier soin na zaka soin d'habitude na gram o ya kokolo na ebisi na kokoko matikuna te ba pesa na soin a bon to ke kuna ti na ko etsa kanda to longo wana il fallait que baye la document partir pour sala pour pesa na accès ya traitement na bina zo na ba mama na pe mati baye la na zongi mais na butu wana ezali ko ba na ebisi zo ngana la ezali catastrophe vraiment na côté maté la tombe c'est un peu la maman na atinga na maman nyosho balala ite parce na ko moi ko ka douleur moko impossible to ke na ko mi hôpital ba isma ke zeli e baby na bise bébé ba ndenge na la sali mouvement moko te na memi kilo te do monter à bien zeli bibio déjà parti en dame zema moi mais photo ça sous qui otage photo sokola libo na lobi d'accord là un jour ba sali ki otage de long de na zongi dame donc na zongi dame na sali une semaine na ye contrôle de ezalaka kokoma na ye contrôle fa na le ka échographie ba bisinga le échographie pour na yo ezate ya kalobi na zongi na bina mata pa na mo mafrate c'est loin na suka pa mama na ngaba na butu wana situation est changée et le même pas qui na comme na ba douleur mo ko nga awa donc na comme la campagne je fais au moins un mois na la campagne pandi moko douleur wana donc bandinga to salika ve biso mona tango ba ko ba la pona ma ba bonde ba to kolela ba deli nga pe na le na tongo ba chenga isuna mo kongo to ke l'hôpital to comme l'hôpital on va consulter les aides dans le kongo na na saison kitate il fallait ba benga ba médecin ba kana na pona kita médecin consulter ngai alors oui moi peut to consulter te pas aux douleur ba pesi na chambre la chambre va baisser na soin je fais vraiment un mois et demi à l'hôpital na Bongolo na la carte au bâtiment donc on s'est soulagé au sein de faut quand na gani donc douleur en casse pas mais qu'est-ce que mais yo nous moi ça bien na le na invité na ya telo et ça na ya commentaire j'ai pas un que ta na camarade de rama ba na hôpital batali ngai tant ba zongi j'ai pas peut-être na sœur Christelle j'ai pas ma petite sœur. Bon, j'ai mis ma moko na moi ebisé que logo maman Christelle ebisé qui était après bâton a ebisé que yo zo le la ni mais fi boza que le la dit. Et c'est yo zo le la ni na zo mo zo le la. On a de la taille au zo le la mais pour toi dans l'hôpital na so ba tchebe là pour toi mais comme si pas été. Na ko opérer te pour famille la bible les âmes paix à sali biloni. Bon ba le ba qui a bombé la kinga. Et lundi après un jour petite sœur à l'hôpital. Et puis Angèle, nous allons matata. On dit que tout le monde veut battre mais ça quand on a besoin on a si quand on a douleur on a pour ça va visiter. On a dit c'est tata papa na ngai ibanda. On a douleur mutakota tapa mo ba mangai. Na permettre quand même à bon il y a le quoi ça maman ça me te battre quand on y est à la première jour y boko aye abonde pour ngai a pour ba mato ba habiter na ba abonde pour ngai sombi ou est pas sombi d'olive sombi na d'olive abonde pour nako alors bien on de sous l'onction de mon père donc zambe wana en salle la yo bima a la bika amen malgré douleur on accepte amen abina o besoin non plus ngai comme ça yo tika ko ba ko salle la messe na ku na ki mais l'autre jour il a dit bah il a petit frère le pasteur à côté on est lui sous pour nanga on dit makana on dit na tika ko benga ta mutu l'église nanga ko côté na belle on sang ça ba zambe bi ba l'été tie que papa nanga pe zambe na sala ka melo ko jana socié na makambo te na ke no ti suka il est qui journée wana na la raté na zana na kaka na douleur et comment un jour moko boye maman Christelle to benga et c'est maman na zola en Haïti dès bazo ba ko faire na bezo saigner ba ko faire na ma nyoso ba les os saigner ba qui se va pesi na bela na ko le rote mais normal do na zo saigner te mais c'est pas zo saigner na gati te ni c'est normal na zo saigner te mais bon faire na ngabi ba les ya ko saigner ale ko ya na ga na to ko na ba jour
aye na bondeli mpona ngai bino oyebisa nzambe makambo esaka nzambe soki vraiment nzambe aza na bongo lelo kaka nalobi lobi te lelo makambo ezochange bakobenga bakoyebisa elongo mosusu nandimaki na nga te nabenga nayoki akei ntango akei ezalaki ba 7 heures c'était le matin ezalaki mpe na ntongo ntongo ayaki elekaki 1h à 1h30 bamédecin babengi ngai balobi tomoni awa baouvert lelo c'est faut baintervenir yo lelo natie bango ngai bointervenir abi lelo parce que na kati bouvert lelo ezoseli yango nazalaki kotango ya kokunzama natelemaka boye te vraiment nabimaki na kobanga bango basenga nde batransfert baotransfert lelo ozala opéré lelo nabimai na obanga na kosi na sali na banzo olela makasi na panike papa nanga azalaki wana koko nanga koko nanga azalaki ana kie ya lobi nga azongi njini nakomona njene ndenge olela ta kie bamoto na fandi donc force boyekotikala papa nanga ayeba ndi koforce abi yo ndeni bonolela bozala makasi soki eza nzambe intervenir kosila ngai papa balokuta namoni dossier basengi échanger yango échanger bango lobi douleur esilenga na grand mabongo donc douleur esile esi maki osite basenga transfert abi kobanga te kende ambulance esi bakomokela ambulance te nga fonake na makolo nanga moko hôpital bamonake ngai da naza ya obika nayoka esu pasi te non soulevé normal esi bongo babien quand le même jour natelemi tutu natamboli esi nga loko eza transfert foka ambulance naswani ti bobabe ambulance mpe ezwi ngai wana bengaki lisusu te ezwi nga nakenda toswana na bato ambulance nakotikanga nakengamo badi tokenda ambulance po ezaka urgent tokomi wana mama anga simba ngai moto asimba ngai te naotambola ngamo koma simba te nayoka pasi te boyokande nango kosilika siko bakoti na kati ya sale bapesi nga mbeto bamoment abenga koko na ye bamoni siko moto babengi papa résultat na nga nande naotambola ezanga te bayebi bamaiti na basimba boye nayoka pasi te basimba boye nayoka mais finalement on va le bien na yo ezao te ngabe ezanga na zote Yako katalika mbona ngai papa yako katalika mbona ngai. Voilà, de retour papa. Est-ce que oui bien moi c'est où? Nga nabiete. Nabiete. Voilà. La servante de Dieu Christelle Luamba. Muta a kende ko bonde la ponaye. OK. Mais avant de kende ayebisa kangai. Papa babenga na camarade ya Rama c'est sa petite sœur. OK. Pona grande sœur naye azama là dans l'hôpital, il faut na ke bonde la ponaye. Ngabi, vas-y ma fille. Okay. Esili. Esili. Obaneka vas-y ma fille. Vas-y ma fille. La phrase obimisa mna ona. Ka yango esili. Aki abondeli tout esili. Ayeli ngape rapport. OK. Tango ba comme na campus, akende ke pesus. Ayibisi penga bi, vas-y ma fille, mon Dieu est avec toi. Akepe ici les ongles ici. Apprendre ayiko bisanga papa, fille yango nzambo opérer miracle moko akoya pona ko témoigner. Ngabi c'est pas grave ce qu'il y a. Comme ça à témoigner. Asambela kawana te. Te asambela wana te, azana église na asambela. Voilà. Ndé ayeko témoigner, ye wana, ndenge a témoigner. Pona kolobake, babenga ki ba apôtre ba magicien. Babenga ki Jésus Belzéboul et ainsi de suite. On peut aussi m'appeler magicien, mais aussi benga magicien au kiti singai. Oh. Ah oui, parce que loko zakati nangai c'est plus que la magie. OK. Hein? Ce qui Jésus n'engazali grand prêtre, grand maître na monde ata monde na bino ba occultiste, ba benga grand maître. C'est que ngape na za grand maître parce que celui qui est en moi, c'est lui Jésus. Est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi les magiciens tremblent devant moi, ils ne me supportent, ils ne supportent pas vraiment ma présence. Mais est-ce que papa, pour miracle et ça la bongo, témoignage et la bongo. Ngai muto na linga na yamba miracle na fona za ndenge. Pour moi je suis na lobi ya morabi ayaka donc un mot rappelé si fois, un mot doute. Il y a des choses que je peux révéler maintenant. Pour na muta vivre miracle. Il y a liboso balobaka ozala na kondima. OK. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous comprenez? Deuxième chose, état la kande kondima pe ya mosala nzambe parce qu'il y a d'autres personnes azali na kondima te. Pasteur to kutana etay moto azali out na doute azali na kondima te ki akobika. Mais kondima yo pasteur obondeli abiki. Nazo exemple. Yesu azoya akutani na
Non, fille unique. Fils unique. Fils unique. Hein? Donc, il y a Zoya, maman n'a pas Zoya, bah ok, ne kokunda. Maman n'a ebi yesute, bah toi n'a pas eu payé sute. Bah koutani nanzela, bah ok kunde bembe. Et bembe a nezali na kondim. Déjà là. Maman n'a zali na kondim. A ebi payé sute. Yesu a télém, c'est un beau télém. Et mine de compassion, a touché Serkia Obik, jeune homme, lève-toi. Père et bembe c'est quoi? Kondimani les alakian. Batonde bazui kondima nde ba moni miracle yango moni bilo comme ça salamaka ozana na kondima te mais miracle ko salama parce que ngana zana kondima ko kobika et j'ai rencontré de telles situations oui na kutana na yango ebele puis miracle saminde motao témoin bi na zalaka ta na kondima te na kobika vraiment. Ah voilà, c'est ça. Tout le monde témoignage il y a maman nabi et ça ouais sinusite. Ah oui, il y a mon médecin ndengo mon un témoin un médecin. Tout le monde témoignage et on se retrouve tout juste après. Bonjour. Kombo la sœur Laetitia. Namoni lokola bayoki obienté. Kombo la sœur Laetitia. Tofandi na commune Ngaliema na Upen précisément. OK, sœur afandi na Ngaliema na Upen. Dans le but Tovandi. C'est que azayo mon côté. Amen. Oui sœur, c'est que azayo mon côté. Ozana na mwana sokina. Ah na mobali na yo. Est-ce mobile akoya sikoyo? Voilà, to yambino frère na maboko kasi. Palubi tozali azali nazalinga mokote tozali. Alors c'est qu'il faut moku ne pas zalawana. Ah, poussa na papa. Pour y faire à droite non? Ah voilà. Bongo kombo nani frère? Frère Pierre Moumou. Okay, frère Pierre Moumou. Amen. Bavandi na Upen. Sœur, moi c'est na yo. Bon, c'est quoi lingo témoigner nzamba sa ni pona yo sœur. Sœur Laetitia. Oui, la ligne n'a témoigné. Ah. Excusez-moi, je suis grippée. Ah. Je vais quand même parler. Genre. Je voulais témoigner par rapport à ce que Dieu il a fait. J'ai été souffrante pendant un long moment. Donc, on a sali 3 ans la maladie à sinusite. Vraiment, totamboli ba hôpital nyonso, diamant ngaliema, ba hôpital nyonso ya minene o boyebi. Mais une fois, tozalaki awa, apôtre Roger. Roger, oui. Asalaki service. Ya Angola. Oui. OK. Aloba inangana somba huile d'olive, il va prier pour ça. Et puis na kozonga bien. Na somba ki huile na ye nango na la kisi ordonnance. Na ebisi papa ordonnance o yangaliema. Ba pesanga ngo je dois acheter les produits chaque 2 mois renouvelables na mais la pona zala bien. Il y a un moment j'étais même incapable de parler comme ça na bandai kolobali susute. Et j'étais vraiment fatiguée. Je disais même à mon mari, en tout cas, la lembi dans le hôpital. Et par rapport à ces services-là, na respecta qui m'avait dit de l'utiliser pendant 21 jours. N'a utilisé, on faisait des prières avec papa. Donc là, je vous dis, en tout cas, na kata ordonnance surtout. Je suis guérie complètement. Normalement, je me réveille normalement. Alors, j'ai béni les Seigneur. Amen, amen. Alléluia, Banazambe. Est-ce que vous l'avez dit bien? Banda apôtre Roger Alekawa. Et ça lui combien de mois? Alléluia. Donc, presque 7 mois. Hein? Mais, tala lelo. Nga na bisa o témoigner no kité. Il faut passer na test nano total. Ti. Et le côté. Ce qu'on bat tout parce que yemo kaza médecin. Hein? Ndemo moneo. Alléluia. Ce que ce médecin il moka komi na suka. Baninga ba médecin ba soigner et simbité. Grand frère no pe azana. Médecin directeur na OIA. Grand frère ne peut médecin directeur na OIA. Ba mekindenge nyonso e simba tendeko. Ce que papa olobini ni pona mwasi ya yo. Nakumisi nzambe po tosalela nzambe oyo aza vivant. Même nandaku na ebisaka mwasi nanga na lobi nzambe biso tosalelaka tofukamaka butu nyonso de 0h30 à 4h. Nzambe wana kosala pe nzambe asali abikisi mwasi na ngai pe nzambe asali biso makambo minene na libota na biso na couple na biso. Je crois pona lelo ngongeza muke tokolo ba comprendre on a garde ngo
Mokolo mosusu. Loba amen. Yo posa na témoignage. Tu vas témoigner après. Si vous avez so bazobela ba sinésite, yo ba céphalée, ba mitu pasi, bazo souffrir. O lo balmo ba kengalema, dona diama ko to bando kende so na en tout cas ba prier. Hein? Basambela. Basambela? Oui oui. Si vous basambeli bisike belé bazo solution te. Non, basambela en tout cas na nzela ya papa nanga ya église. Papa nanga Josué Lokamba nde na zui guérison. En tout cas, je vous invite, venez nombreux. Borobo ça n'a pas maladie. Zambia pambola yo maman. O vivre ici sous grâce na yo na mobali na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Beta maboko pona lokumu na Yesu. Merci beaucoup Nzamba pambola bino. Voilà. Tozongi awa na plateau. Ye ezaki ndenge papa. Azana médecin. Ah médecin, yena mobali ni basambela na église. Bon, bah hier ndeko sambela kala mingi te. OK. Siko balande na témoignage na ba témoignage na YouTube. Mobali nene mutalanda kinga ndi abengi mwasi baye. Bon écoutani ke ye mwasi azalina aza malade abela sinizite. Mais apôtre yaki koteya asali pe service na sila ki banda ona elimwa nde bomone ya témoigner. Et si la nyonso tout jusqu'à présent. C'est pas service nini papa ça la rapona. Mutozo lobiko. Maï, Mungwa, Will, Nzete, Mokoko. Ça c'est bon. Mabele. Tout s'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il y a quand ça la nini. Ce qui canyon se zandingi mon côté. OK. Nzamba kolo bake pona motoyo. Bonde asomba huile d'olive bobonde la. Biso teka huile d'olive te. To yaka pe nangote. Parce que Marc chapitre 6 verset 7 à 13. Totanga. Mais kasi bon na po no kibolo bakio. Voilà. Mafuta eza mabe bato ba condamner mafuta ba Bible te. Oh. Totanga. Il y a peine un Nouveau Testament. Kasi Nouveau Testament. Marc chapitre 6. 6 verset 7 à 13. Verset 7 à 13. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est pas un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans les ceintures. Habits, des chaussées, des sandales et de ne pas revêtir. 12 pour to gagner temps. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils éloignaient. Ils joignaient d'huile. Beaucoup de malades, ils guérissaient. Et les guérissaient. Très bien. Yesu ye moka tindi ba apôtre. Ba kende désade ba keteya. Babi chassait beaucoup de démons. Ba kei babi ke il prêchait d'abord la repentance. Voilà. Il chassait beaucoup de démons, il joignait d'huile au nom du Seigneur. Mafuta oyo kasi. Ba salela ki yango pona nini? Vraiment. Nabite soki bato batanga ka Bible to batanga Bible. Pour l'église, je suis mafuta biso to sala kati. Oh mafuta, somo ni pasteur sala mafuta. C'est que ça magie. Ah c'est que ba apôtre bazali ba magicien. Bon. Manque à connaissance, connaissance za muki. OK. Voilà. Ko critiquer te muta zo utiliser mafuta. Vraiment. Mais la kati na makamanzambe ba faux pe bazali bazo utiliser pe mafuta. C'est ça aussi. Biso pe ba vrai to utiliser mafuta. Ba démoniaque bazo utiliser Bible oyo, Bible bazo utiliser. Ba faux pasteur, ba utiliser Bible non? Siko biso pe to tika ko utiliser Bible. C'est ça. Bah on te appelle parole. C'est que biso to côté. Non? Yesu alobi moko ke laisser livrer et le blé croître ensemble. Mais yango peut toujours avancer ka bongo. Lisusu likambo ya mai. Jean chapitre Jean chapitre 2 verset 1 à 11. L'histoire il y a fête à Cana. Bah inviter Jésus na fête à Cana. Mais Yesu a sali miracle. Premier miracle Jésus a à travers maï. Aïe besoin maï, botia wana batie bo abonder le commis 20. Donc, c'est-à-dire maï peut to ko utiliser maï. OK. Pour moi na pesa ba verset belé exact. Exact. Oui. Oyo Yesu a salaki. Biso pe to ko sala yango. Amen. Na ba apôtre. Oyo Yesu a salaki te Éphésiens chapitre 2 verset 20. Ah ouais, to ko zonde ya rozwa. Éphésiens chapitre 2 Éphésiens chapitre 2 verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Gloire à Dieu. Tous édifiés naba nini ya bantoma.
na Jésus Christ yemoko to o bantoma basalaki bon biso pe to sala yango bon oyo Yesu asalaki biso pe to sala yango mais so moni mutu aye na ba poudre ba mungwa hein ba nini mungwa bon l'Ancien Testament ezali na Nouveau Testament ezali na Nouveau Testament ezali bon soki nzamba révélé yo ki osala service na mungwa gloire au Seigneur mais ezala habitude te mais ezana Élysée bon so bina tanga ba verset ezebile liwe koti ma ni tout koti mais donc pour le témoignage il faut recommandation ok voilà yango monique tous utiliser huile d'olive ok topé maï très bien mais doctrine na biso ezaka au nom de Jésus-Christ amen tous utiliser ngo ndenga mabete voilà ozo citron ozo poudre ozo parfum ozo wana c'est pas biblique yemoko aibi ni nazo sala wana. Voilà, très bien. Alors, j'ai d'ailleurs photo chité, tous ces témoignages à Souka Oyoyo. Il y a Sida. On peut suivre ces témoignages et il y a Ndeko Nengabiki na Sida. Suivons et on se retrouve tout juste un peu. C'est ça, Mamé. C'est trop comme ça, ça me dit. Comment on a libéré au Valua? Comment on fait derrière? Comment on fait derrière? On va y aller à ce que tu m'as dit, ça va pour la faire. Les gens témoignent précisément que nous avons commis la nous avons sollicité au sein du canal prophète, moyen de la prophète, mon moyen de la prophète. Quand tu m'as dit? Quand on a commis la Makala. Oui, à Yabaka, tu dis Yabaka. Après qui ça n'avait plus de quoi il y a la serre au Mayak, il dit que la consultation, mais le bon amateur, il est quand même. Il y a seulement l'église, quand on a un problème de civilisation, l'église est toujours vivre. Or, à Madame la sollicité, encore une échec, dans le l'hôpital. Dans l'hôpital, à Carrier Sida. Or, à Sarakina, malade, donc, à Madame, on a qui c'est Sida. Mais il y a quitté. Après, à négliger. Après, à négliger, à salir le chip. À salir le chip. Il y a l'église, la consultation. Oui. On est au vivre. Sans bottine. Oui. Nous surtout. Oui. Ça encore. Ok, continue. Oui. Quand on est à l'hôpital, il est là qui est à Sanasida. On est à l'hôpital à Koufi. Et je dis ça quand on a ma casse, à la loyauté, on continue à prier, j'ai la zone prier. Quand on a Koufi, mon gars qui est célèbre, il y a un dossier à l'hôpital, dans le hôpital comme ça, on commande la bâtisse. La vérité, avant d'ailleurs, Nazara ngakana kinaka soki kale kokite Père Jésus il faut la kinakuna soki sibite après la ye soki sida na chesinga na kufina akoti va prier on ayeta kona yaki osameli konanga persona soba mi asoni mi o prier konanga après avoir prier na keboye atali négatif. En première fois, déjà, ce qu'il est Zalaki. En tout cas, le prophète Kosubaye, puisqu'il a raison sur la malade sur la Sida. Et Zalaki vraiment. Mais dans le prier pour la main, on peut se faire dans quel atteint négatif. Négatif. Ah, négatif. Ah. Tout le monde sait de la honte, il sait qu'on a ça de la place d'elle. Mais dans ça, on a au fond de la Sida, la Sida, c'est le problème est déjà. Alléluia, va dans ça. Amen. Là, il faut ici. Là, il faut dire ici. C'est ce que j'aime, garçon. Viens bakabo opasi. Bona kinumba na kati l'église. Ko ça sundo ba. Oyokinga. L'église wana ozali. Ata ko mutaya problème. Zala honnête. Oyokinga. Molinga bilinga linga. Nzaba pesi avertissement. Tout la sima sometu. Oye boya. En tout cas, le bouquet na yo. Oyokinga. So ba tino so la sana si. Okoloba ba ngoni. Ba me la kaba kisi. Non, baya au sein de la paix dans la publique. Baya au sein de la paix dans la publique. Quand c'est encore comme il peine de passer, bien qu'à ça, ça, il faut quand. Au second de la paix, ça fait où il y a ici. À restaurer le souci, mais à essayer à avancer le souci. Alors, ce soir, à ce moment-là, mais il y a une solidité. Ça va bénir les personnes manifestées au nom de Jésus comme on. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, papa. C'est cool. Bah Sida qui va te vivre vraiment quoi ça là ouais l'église est comme belé kasi na oui ba mankioniste bon ça ba ngwana ba kila hôpital mo ba yokani ba yokani et tout mais il y a biso ezali ya koyokana te bon
na obi bato na Londres bato na France babiki na sida siko yokani na bango bon OK asali nango 11 ans musa asali nango 14 ans mobala kufa nango ye mwasi atikala na bana vraiment mais abiki nango na téléphone ayeti aye ko témoigner a témoigner banda kuna pa ya aye témoigner wow et plusieurs autres musuku Isaac papa azala nango mais ba mwana botami na Afrique na mwasi mais nde ba ko découvrir baza na sida nde tango bakomi kuna donc na papa na mama na mwana mais to bondeli bango nyoso tout trois babiki et voilà donc nous avons plusieurs témoignages ici et ailleurs. Amen. Ba aveugle yo coopérer na aveugle azan États-Unis nazotanga na kombo prophète Tony nzamba pambolo ye mokabi noko ya moi c'est prophète d'ailleurs écoute azan musulman motango akoma aveugle banda 17 ans 17 ans avec siko bakei na biboso ba huile d'olive basomi to boni na bibotie na miso batie na miso pas miso monani afungole amoni abi à dater d'aujourd'hui je deviens chrétien parce que au coopérer dans des voilà donc je suis un don pour vous. Amen. Un don béni, une richesse non exploitée. Ah, il va dire. Mais moi exploiter nga, richesse non exploitée. Moi exploiter nga. Ah, comme voilà c'est que faut aller tigali. Richesse non exploitée. Alors c'est l'heure maintenant d'exploiter cette richesse et c'est ton tour. Tourne. Bato alinga ko finga, ka ko critiquer, ka ni tout même finalement. Non, pour combattre nano te, pour expérimenter nano. Tu me connais comme qui nano hein. Attends muto si madalo. Tala net et loko et travailler dans le rôle là. Témoignage ya maman OT. C'est-à-dire que yote muto salaki, servante accueillie. De olobi ne peka vas-y ma fille. Et Sili ah te nzamba pambola papa. Amen. En tout cas biso to béni ozano pembeni. Bato baloba ki loko ya bana raison de quoi utaki Londres bi. Bino bozana pembeni. Biso to zonka kana téléphone. Oui oui. En tout cas merci beaucoup l'homme de Dieu to comme l'homme sur suka po. Tant oyo, c'est de continuer, on peut faire même 1 heure du temps ici. Ya rolobara l'anglais. So to na ba témoignage beaucoup lemba. Ngal ngato ya ke les œuvres du Saint-Esprit et le fruit qui demeure. Comme ça oya omona. Toko lek ça va témoigner titi talabana bango. Si na makiona ti ya makiona kota et pas le biso kota kate na tala yo tuna bana bango yo ba pasteur Freddy bango mwana moko ya bébé ba bokele mbasu na kingo baya na ye na mama ne mona akufa po ba meki ko salisa simite hôpital simite ba bi oyo komi nzambe baye na ye to bondeli na bi retour à l'expéditeur bazana limité tango bazongi moi pongi eloko eseli paf et disparaître moi biki mutu na kati ya lupango oya bwakelaki mwana na bébé pouf ezui akufa wow aye ko témoigner mais tout surtout 4 jours après a témoigner une église moka munene akibibi na mboko yo abio ezashida ba pesa $400 aya a témoigner pe bato bazobanga bato bazolela ba okamwa oyiki na ye juste na bia tezela na ozela abiki pa na bino oui à côté moyen église vous abi kuna babengaki ezashida ba pesa $400 donc ba pesa $400 pour y témoigner quoi y témoigner kuna église ils ont limité mais église na limité ils ont munene boy na habité bino de batu webi te là quand des za na limité mais za munene mais église a limité za ka minene ah oui les abate belé église mais église a limité za ka batu belé biso za bang biso batu mike na industriel na habité ceux qui industriel ceux qui wapi na habité limité on est arrivé à la fin merci beaucoup oui maman na ti tu es bien adresse on a là on télé boy ba supporter évangéliste na na keti na ndako maman makam ni yo sali de motela na TV oui que na bisa te mange bo l'exangu souté ya solo oui toza nango tina boy ke yeleka na chaîne na biso tonine de moi na biki yakini na ake oui ba ko prendre $400 nabi ngaku na kende ite ay mama makamuni osali abite papa izai shida ba benga izai azikom puisque basambela kana mundi moko azape mosali asambela kuna motami kuna bishida ba pese 400 ya témoin kuna nzoka azai ne kuna te église pe ba français bela na ibite frère ah laibi
Et ça va français, Bélé. On est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Numéro de téléphone, papa, la voiture sur mon ordinateur. Plus 243. C'est affiché. Ouais, plus 243. 89. 89. 91. 055. Ah, 055. Oui. Voilà. Yami Balezali, plus 243. 9. 98. 17. 18. 54. Voilà, Tozana Capella numéro 16. Croisement Capella na Kimwenza, en face na Maître Toro. Donc en face na Wenza Capella. Nous parlons de panneau à Paris Foot. Ok. Place Bisso Tozali. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Comme la Bisso na Souka. Vrai ou faux? Bah faux pasteur basé belé. Baleke belé. Bon, Bisso ba toi vrai Tozamuke. Bah fondé baleke belé. Pardon, vraiment bah faux baleke belé. Vrai ou faux réconciliation, il y a Moïse, il y a Marcelo, là Francis Joël, et ça peut vrai. Bon, ngape na landi ngote ndenge belobi. Ah d'accord. Vrai ou faux, bah il y a un témoignage, bah on peut son église moi monnaie na limité industriel, bah le baba français belé, mais bah compare à $400. Ah oui? Ah vrai. Moi de la linga qui, et ça industriel, et ça peut battre l'église à français. Vrai ou faux, et ça prophète, pasteur, évangéliste, nani. Et ça y est, ouais, on est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Prochainement, pour moi, c'est Alain Délé. Au revoir. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Délé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.